aza maman oyo ngai na bandaka ko vivre na ye na le passé jambo oyo te pardon différence na nunga na ye bon toke malembe ikamba différence ezana tena likamba bolingo maman s'il vous plaît papa Jam maman mususu ya mabe to na TVP ça la faux etalinga ipenga za pusaka oza mobali nanga ya elonya faux ko loba nga yo nandimaki te peti siko nondimaka te nini jambo yo kosala nga boye yo kofuta nga monele stage te c'est maman aza mukolo ok d'accord allez ngana ye to yaki na bolingo petit na se ok bando sala nga na boya te parce que epike na linga mamba kolata tout ça soki ye ateka mamba mapangu na bango ezana ki consciente na ya za nango simba weti boekala weti nga weti moni ma weti ekomi nga weti nimbisanga émotion yo sa mamboyo nga déjà désolé comprendre jambo mama omoni mobali yo zela pardon papa maman est-ce que ko fanda maman okoka te na za kabo na okoko fanda na kiti te. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Bravo Jésus. Cette émission fait plaisir. La bande de connus, surtout Baza Kolanda Binso. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir. Il t'a donné la présence de cette émission. Bravo Jésus. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, like, vous ne serez pas de Sinzambalola Apambola Bino. Tozana Katia, Bravo Jésus. Tozolo ba cette émission, bit nangwezali la réconciliation de Jésus-Christ avec ses fidèles. C'est-à-dire que ndeko kolanda biso, c'est vrai, on est là, bandeko ba koleka ba kobeta masolo na bango, mais ezape masolo kokuta nango na vie na yo. Bisiko zali osala peut-être moto mabe, oboma, oiba, ozomosa moto, okosa likambo pona mutu songolo pakale boma pe bomo inaye. Peut-être ndeko azui courage ya koloba na betando ike, mais yo peut-être brombi. Mais allez vite na ba église oyo bisiko sambelaka luka un serviteur de Dieu s'est confessé, repens-toi et kozala vraiment malamu mingi parce que bravo Jésus, Jésus-Christ est le chemin de la vie et de la vérité. Merci beaucoup na équipe technique Momba Chobiso télévision. Là je vois Elias na pesio mbote bisiko zali na bosante delige mon solo le certifié na pesio mbote vie ox bokula kalo sako yango wana papa chic mukadi na pesio mbote maman Lydie mukadi mère double mbote no yango wana bisika ezwami yo vraiment bandeko bakolanda biso ezali na bato mususu mo ebele bakotuna mituna par rapport à Bravo Jésus. Merci beaucoup, naba félicitations Nabino, naba encouragement au bozo pesabiso. Nous avons besoin de partenaires au bako soutenir l'émission Oyo financièrement, physiquement et pourquoi pas spirituellement parce que c'est une émission qu'on parle du Christ parce que le but nabiso ezali qui est tout bon voilà. To yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est un peu ça. On a besoin de soutenir Bravo Jésus. Ne manquez pas d'appeler le numéro qui est affiché. Soutien à Bino et Kozala vraiment malamu mingi et Kozala biso vraiment bien dans quatre émissions. Chez Biso Wende, où ils allaient vraiment là pour Nabiso nyon surtout bande kobo Rolanda Biso. Chez Biso Wende, benga biso tokopeso ba prix à biloko, livraison est à domicile. En tout cas, tokende totiki biloko na prix moko ya bien, na prix à marché. Donc na prix moko ya kitoko vraiment makasi. Bato ba retourna nga est-ce que orphelinat bazo comprendre te nazolo ba boye. Orphelinat Bilombe Katina Christ, c'est-à-dire fondation Bilombe Katina Christ bandeko ba okanga bien te, bokanga pena malamu. Ezali fondation o ezo kambama na ngai moko mama wechi na 5 kimbela on a bandaki kobeta mbela, c'est-à-dire que c'est un soutien de votre part. Nazote kaba terrain o eza na sele bambou
pour soutenir ces orphelins. Et ça va terrain n'angamo comme je le mets en vente pour soutenir les orphelins wana bazwa esika. To pesa bango esika na boyi ko combler ndako tata biso na lingi na déplacer bango wana parce que tozana bango ensemble bazwa esika na bango une maison to louer bango yango na oteka kango pour que na vanisa bango na esika ya malamu. Bientôt la rentrée scolaire bandeko bozana a besoin ko soutenir fondation plutôt, excusez-moi, fondation Maman Weti. Ne manquez pas, bonne information à Kelasi, appelez le numéro plus 243 81 0027 303 plus 243 81 0027 303. Que Dieu vous bénisse. Je suis passée sur le plateau. Je pense Nazana Maman Langa Laetitia. Non, préféré Kobenge Yalea parce que je pense à une nièce à Zasko en France, Laetitia Kouya. En tout cas, la passion bote bisike Zoamio. Yalea. Maman Weti. Boni. Bien Angola Nzambe. En forme. Nebite soyo mona ngande nini na kande naza. Oza kande oza. Malgré. Malgré. Ah, malgré, mais je pense que Oebi Kengolo est là. Yangonde makam. Sangolo vraiment nenge pe nozo makasa okoma te. Ok. Na ngolo Nzambe na s'efforcer kana koma. Oza chrétienne. Oui, na sambela na ngai. Sambelaka. Oui, oui. Est-ce que toko banda moment où la prière? Il y a problème de. To sambelaka. Tikangana kamba. Parce que peut-être tu n'es pas en forme. Voilà. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, nous laissons ce moment entre tes mains. Tika ete kembo pe lokumu ezonga painayo. Tika ete masolo to kosolana nde bio. Nande konabiso maman Laetitia. Tika ete kembo pe lokumu ezonga panayo. Nzambe te pambola bandeko nyonso bakolanda biso en ce moment. C'est toi qui sondes le cœur et le rein. Éternel Dieu, bénis le foyer, bénis le parent et bénis la jeunesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que ces Congos soient bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce descend. On croit qu'un jour le Congo sera libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Boni. Bien. Vous allez bien. Nazana nga moi bien. Ni ne mimi on a pas vu Jésus. Nebite so na loba nini. Mais non loba. Pour nazana posa ya koloba. OK. Donc elo ememinga pa na Maman Weti. Nana problème mo boy. Et comment lekela na ngai moko. OK. Bon nebite soki non comprendre ka teti siko non ndima te. Elobata ser na biso Marie Misama. On dit mati nesinga pe on dit mati nami boma to nami sala nini donc non yebate so na banda wapi no sukela wapi. Est-ce que tu peux te calmer quand même? On s'est calmé mon cœur, aux alampés. Comment je peux utiliser une langage calme, hein? Je sais que peut-être les Camboza lango ils ont peut-être choquant, mais quand un peu qu'on s'apaise moi mon cœur. Pour expliquer biso calmement. Oui. Maman Weti. Oui, Maman Léa. Nga Laetitia ndo mona nga bomona ka Laetitia na vandi boy na kiti. Mais on non vivre non na mona te. Nebite so batu nyonso ka ya mokili baza mutema malamu lokwa nga même Congo ebonga. OK. Po onga na sali Nebite vraiment. Au sali nini, bola mo sali côté nini. Eleki belé. OK. Eleki vraiment ebelé. Naza copain na nga tozala na ye vraiment malgré naza mukolo na ye. Yo ebika bolingo ekipa nango agité. Tellement za mobalo na lingaki nazala na ye et pas na biso tellement ma biso akufa tika biso lupango ngande na geraka nga yaya. Na porte na nga ayaka wana mutu nyonso ayebiye. Bafinga na bangonga na quartier batonga na bangonga na linga mobala mwana muke nebisa bango etali bino te eza mamunanga. Donc ndengo za wana oza na chéri oyo yoza mukolone na minute oza su ya ngate nga no expliquer nde yo comprendre ngai nebite so ka ngande letim na salema bino na mabengo pe kutu eza te voilà. Na terrain na nga ona somba na mbongo na nga na teki na pesi mobali na nga aluka moyen. Pour kaka ba mona ka mais
mama mosusu nga na bandaka ye na suki na salon tina chaussette ya makolo nga Laetitia mais oyo afuti nga nayebi te chéri na yo ezali ndenge nini ti bokóma lelo afuto mabe ebanda ye ndenge nini mama abanda na ntongo ye donc ava bima fo aleka na opa na nga alie 12h aye alie 18h nga kutu nayebi te so nakomisaki ta 20h nzala nyonso nga leti na sala aosukola wana bayebi mobali na nga mais kombinaison apesi mwa tan bima nono mwa moke no kobima oyo abima moke nga apesaki ntanga avanda na nga ye aza mama amonaki na kosala azalaka na mwa mwasi ne moko oyo atielaka motema na vi na ye ke aobalaka un jour zela na ntango yo olingaki ye lokola olobi ke bolingo ekipaka agite boyokana nini mama toyokana ke nde tozanga na boye sukasuka yoka nde obala nga na boya nyonso talaka nazala mobala mokolo te ka ye nayebise vraiment yo vivre na nga ye so abimi nga atikala na nga na ndako natambola na nga na ye te tovandaka ka ye mosusu na mwa coin mwa terrasse ye mpe bafingaka ya ndima na ye mafinga wana nga mpe bafinga nga mpe na ndima na nga tellement bolingo ekipaka nango te ye mosusu mwa moke aosamamba mikolo oyo bato bayebi te nga nde nayebi mais mama onga na sali mo ye na vi na ye nayebi te so nga alia deja mbongo na ye ok apa bolingo apesa nga ata 50 francs na ye no nazwa te yo ozalaki bailleur de fonds oh ya makasi na vi na ye mais oyo afuta nga lelo talaka adakende kopredote bokende akutime ka samedi oyo nga leti na la fille wana oyo baza na ye so na bina tanga komboni eza mabe mama na sutuki bafoto kande peut-être bapibliaka boye natala boye leli na regrete nobi biso mbongo nanga nateki lupangu na biso nde nazwi napesi ye kroyeke atindi biloko basomba toteka tozwa mbongo tokoyaki balela nde mwasi na ye wana siko ana naposa mobali nanga nalingaka ye napenga ye naloba pe mama alingi kosentir nga te o nazwi mwasa age na nga toza mokolo na nga famille na nga kuta eboyi yo nayo abalona nani nga bi ata na bato ya quartier te ya esa nini bato ya quartier mosusu babimaka mpe banoko misusu babimi batata mwasi okabalanga mabi ngai Laetitia nasu mwasi ya niveau na ye te na bolamu nyonso nga nasali na vie ya garçon wana oyo afuta nga lelo nga nakoma ntina niveau oya pana mama weti mpo nakoki obomba ngo te so nayebi nayebisa paster soni paster apekisaka nga abi Leti oza deja mwasi mefoluka mobalo aza epoint na yo nga na bwaki nayebi papa azaka mutu un jour nzambe opambola ye nasala efo nga napesi mbongo mpo yo abala nga ebala mwasi. Oh là là, la réalité de la vie. Ya Leti maweti nalobi boye ntango bino bozwaki mbongo ndenge ozoloba oteki lopango bosolola précisément ni bosala camp bosala commerce tosala commerce totinda ata biloko ye moko abaka akende lufu loko arentre ebandaka ata soma baketi donc sono bina loba ko emso biso nde tokolueta mutuka mpo koya biloko tosomba nzoka mbongo wana azoseka ndenge na sa motema oyo apreparaki ebala mwasi na ye wana oyo aza na ye mabe nanga eza nini vraiment bongo ya Leti je sais que oza na kati ya pasi oza na kati ya choc mais permettez-moi peut-être de te poser 2-3 questions tant omonaki déjà peut-être au milieu bato baomona déjà ki azalaki mwana moke yo ozalaki mokolo bato bakopekisa pourquoi pas oyokaki conseil ya bato non yoka conseil ndeni bolingo de ese lekaki tellement lekaki makasi na ndoka nanga su te taka tokoma vona tili boso lupango na biso tovandi na biso po mobali nanga na bombe wapi toyepa obomba nga wapi tu sentais quand même de l'avenir parce que moi si so fandi na mobali pour sentir qu'il y a avenir eza ne ko sentir nyonso wana comment se fait qu'un éclair boy pour mbala moko a se décida que kobala o suspecta ye oyoka na likambo moko
yoka te namona pete ata tovai na ye boye place telefone esona ko babenge namona nanga te mais ezaka na batamonga mona sina comprendre ke mo boye leti na oya po abenga nenga na komba misana okende mso ayepa nanga so alie 18h so akei na ye mso 22h oh mère mso kwiti abia ani mobile nanga okende ona okende ngasi ko kete mso mo pe alala wana pa na ngalala pa nanga mo po mona kena ye mais batawo nyo famille na lopongo famille yo zo porte na zo porte na ngai au moins batana nyo so ebima 18h nzoka ke na okutani na mwasi na ye wa bazala na ye siko d'habitude alala ndeni ayeka atali yo to bando alala wana zo umela eske bando gêner bandeko na oteti à tel point bando gêner bandeko na nga te nga azaka nga moko OK bandeko na nga pe baza ndako munene nga za mwa studio na ngai OK bon to vanda ka to solo na biso yazala ka apprécier ce que olia maso mususu maso mbongo atiaka sérieux avandi ki même na comprendre te na oyeba te so balesi nini so pa moni nini obenge déjà téléphone nabengaki déjà siko maman leti tosala siko nini parce que mobile sabo abali yo moko lobi eza na première partie non komi na procédure à libala te asa mobali nanga asali mariage coutumier eza de libala mama ngana ondimelo kwana te afana ndima ngo fo nalingi naloba oyebi mwasi yango namoni eka na bafoto nayebi pe te pasi avanga pe nayebi te ye nde mobali nde ayebi mwasi nenga nayebi te siko moto asa komi dia na mariage coutumier boye siko biso bravo Jésus tosala ndeti nini tokoporter conseil na biso sur quel point parce que so ezalaki ata près d'autres on pourrait quand même arranger des choses opesa nde conseil nga na posa na ye OK na posa elo mosu te nyonso nga nasalele na bosani na nga nakandi na posa na ye mobali na nga nayebi te donc oui nando suka na kana bala bando linga na bango ngate bolingo zaika biso mibale maman Leti excusez nga tu es une femme na koki ko juger yo te mais on est quand même des adultes tant olingi relation moko o déjà bandi o umela il faut quand même 2 3 4 5 il y a famille ba yeba déjà tu trouvais pas que et bando qui déjà dit sérieux tes relations quand il y a 2 personnes na comprendre famille ba ba to intérêt ba leki musu bando yana bon ba yaraka mère Leti on na posa boy mère Leti na posa boy au moins quand on pesa ye kuna ebisa bango yenda futela nganda kwana OK yende mtazwela nganda kwana nga pe na bomba na nga na lobaka bongo mo pe na bimisa nyoso ya yezate nzoka ndi ngai ndi na salaka we loba mama na oyeba te nga na posa mobali na ngai naza na posa na ye vraiment bon on lobi 2 3 ndeko ne bayaka solo na bango on a yana bango comme acteur kota na ndako ezati non solo na bango kutu bakomo loba na makwenkwe to biso to balaka to bala mwasi na biso ya niveau na biso ya taille na biso ya âge na biso moleki na mwa yoka ke mobalo tela mtema te eloko epusenga na koma te pa na onde yango wana mobalo tela mtema ta ba photo ngabi nakoka koganga na lupango te na koti na chambre na leli no mona nga be 3 jours yango nako ato telo na mnoko te na koka te noyeba te bomba nanga ka donc ya tika na mona te ka ndete non parce que là okoko perdre bon moi na yo te likolo mobali oyebi ke bible zo yebisa biso je crois na lik soki ozui bon moi na yo au sacrifier en pour nzambe okozala récompenser mais soko sacrifier en pour na biloko mokili au reperdre en haut. C'est-à-dire si tu voulais perdre ta vie tu risques et okeli felo parce que okufeli moto okufeli nzambete nzambe na mutu na yo eza vraiment malgré des situations il faut avant de prendre la décision quelque chose où eza difficile na vie ozo kokate quels que soient les problèmes plutôt il faut koyeba ko se maîtriser. Mama weti na ngai nayeba te nasani po kopesa nga conseil mama na ngai
Ok, d'accord. Biso, bravo Jésus. Tozo sala de notre mieux. Tozo luka moyen. Tokutana mobali na yo. Ok. To solo la na ye. En tout cas, pesa biso confiance. Je pense que tu as Lucas solution. À part ça, il y a encore d'autres choses. Mona, na mona ta ko mona. Bon mona na te. On monete. On mona to bengi ka bo. O sona ni téléphone normal. On ya. O zelo là-dedans. Pas nga yo Lucas somni. O zaki longo posta nyoso sa zui na. Azone za problème te. OK. Voilà, merci beaucoup. Maman Laetitia, Toko Lucas Solution. Merci beaucoup. Un spot et puis on se retrouve. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Comment plutôt Kololopango na talomoke kozala malamu mingi ba Teresa na Bibois. Nabi Bwawana, ceux qui vont contacter Papa Chic, Ako Pesabino, vraiment ma précision claire, Bissika ba terrain ezali. Voilà, merci beaucoup. Chebiso Wendie, ezali wana pour Nabiso. En tout cas, ma prix est abordable. On sala maman to papa to noko to nièce, moi si na yo madame fiancée na yo. Obengi Chebiso Wenze, en tout cas, Tozawana, livraison à domicile, Tokoye la yo biloko, en tout cas, Chebiso Wenze. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Je reviens encore, parce que peut-être il y a ma confusion que ça élément. Terrain ça na Bibois, je répète encore, na Bibois, Bisikawana. Oyeza yansele, ezali, oyonga na oteka po na borfelin. C'est un peu ça. Merci na bande konyo surtout oyo ba landelaka vraiment maman ouais tu de près. En tout cas merci beaucoup. Ba toi lobby maman ouais tu ba plante na tie plantité na tiaka plantité na rochape plantité eza suki na ngamoko ça ce sont mes cheveux à moi na tie bigoudi na lingi yango bigoudi na za esthéticienne je sais comment faire le cheveu naturel ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup. Papa. Maman. Boni. Bien, maman, oui. Vous allez bien? Bien, vraiment. En forme? Très, très bien, vraiment. La vie est vraiment. Ah, vous allez bien, mais au monde, tu es bien, aime se souffrir, mais boye, au monde, ça bien, azo seka, azo lia, azo mela, mais quelque chose à l'intérieur qui dérange. L'intérieur cache beaucoup de choses. Mais l'intérieur, nous, est bien. Non, vous m'avez bien, maman. Très bien. Bien. Ça bien l'aise. On s'est surpris? Ouais. Na kamu vraiment ndenge. Na se retrouver na mon kaka. Beninga bu na ye. Bon. Y'a solo, hein? En tout cas, vraiment. Au cas, moi. En tout cas, excusez-moi. On a dérangé yo, on a bengi yo. Bon, au dérangé parce que na mdala bandela mususu. Vraiment ko sala miko boyete,
Ozolobano, tu fais de mouvements, mais au fixer un micro pour que son habitué, ça l'a bien capté. Merci. Obano, ça va course? La course, mettons, mon appel non. Un mouvement à la étonné, mais c'est un canaya, nabi. C'est le problème ou comment? Est-ce que tu es fan de Bravo Jésus? Fan? Oui, Bravo Jésus, et ça, émission vraiment, randango mingi. Ok. Parce qu'on a là qui, si putain, on a qui va bien la Bravo Jésus, nabi. Émission où ils allaient vérité en face. On a un problème, ni n'a mis tout ni vraiment. On a un problème na nani. Tout ni na sali, puis on a un problème na nani, bon. Na koma kaka, pa maman wechi na ebité. Nani on vraiment tout ni. Non, en fait, il y a rien. En fait, Tobengio kaka to solo la mouké. Tout ça moi analyse. Tu es marié? Ouais, à bientôt là. Bientôt? Oui, à bientôt. On a déjà, na comme dans l'étape il y a coutumier, kalaté vraiment normal. Oh, mais ça, comme n'est pas coutumier, c'est déjà un mariage. Oui, mais non, on a si, non, on a si, vraiment, tu peux c'est pour confirmer, maman. C'est déjà confirmé. Tu sais, les problèmes, les amis, papa, là, les noms, c'est encore, Nabosani. Comme on a, mais c'est Jambo Tingi. Ah, papa Jambo. Tu sais quoi, au moins, les et le roman Koto solo là, ce sont des analyses. Ceux qui opposent à moi, et les Kamoro Lingo, Okota, Okoti. Biso to linga so to sali mariage religieux nde to kanisa to bali vraiment non c'est pas ça papa. Mariage ezali coutumier omoni ta onde oke bala madame opesi ba benga ngoni ba maputa opesi ba enveloppe odoté osali nyonso to wana c'est ça le mariage yango wana nde pena okomonde ozana okozwa pe mama okoyi na ndako mtolo bano azate poso bali déjà civil zali ezali loko moka tokendaka biso bato tellement toza devant l'état et puis devant ce qui se passe dans la réalité au sala mariage civil, c'est-à-dire que communauté yebayo l'état yebayo légalement qui est au Bali parce qu'il y a des inconvénients où ils allaient lobby ou peut-être ceux qui moi sinon mobali bayo kanité. Surtout, ils ont un cas de divorce tellement tôt, il y a divorce, ils ont comme élevé. Au moment na lobby, ok na ba discussion ba autour na bino, est-ce que l'État est ba bino? Mais maman oui. Oui papa. Mais ça peut ça dépend de la famille, na habité. C'est une famille on appelle la famille ba Congo. Donc il faut vous à l'aise pour que non ka tisuka et on moninga na otake na na silicité pour pona les kana religieux, tout ça les civils. Et on va faire comprendre yo kaka na épinglé pe bana nzambe bandeko ba kolanda biso parce que ça ils ont embrouillard moi mouké. Religieux bon pour moi je partage pas le même avis na bato ba ça la mariage religieux est-ce qu'ils ont la partage la même avis na habité maman aux arabes biblique na habité bandeko ba kolanda biso ba sunga biso étant que jeune garçon étant que jeune papa Jambo. Mbote na Kiswahili. Mbote. Jambo. Mbote. Baswahili nyo so wala ndabiso Jambo. Voilà, merci beaucoup. Tant on soit fiancé non. Tant on linga fiancé non. Est-ce que c'est facile? Bon, on a linga qui fiancé nanga. C'est vraiment facilité parce que vous allez pas avoir difficulté belé. Okay. Moi si on a monaki ndena sepelaki na ye ndena baki non fona bala ye na monaki kaza moi so yo tozani peut-être na futur. OK. Comme on Gaël Mboas. Gaël. Donc ça maman Gaël. Les filles mariées. Elle est finalement ba combat pe alaki. OK. Tellement na lingaki na lingaka na comme ça peut maman tisuka vraiment. Tu le trouves soumise au monde qui a soumise? Moi c'est nanga. Ouais, ça balbane na été utilisé la nina trop douce. La douceur. Dans un mutumo boye ba rebelete asa dans na nempe nanga na monela kikeye. Na rolo bebele na été wana na kati sa douceur na ye. Est-ce qu'il y a pas l'hypocrisie à l'intérieur? Bon wana excusenga. De non kota la vie privée non. Bon wana na ebité wana tikali skoyo bino basi. Ko ndetu lo bande bino ba bino mibali ndetu so lo ba bino basi. Na ko peso ya bien
yo kuna na kati obumbela ya mabe mais ndenge na monelaka ye vraiment tosa fiti bien. Papa Jambo elo nini epuse obala mama? Mama wait. Papa Jambo. Bon, eloko epuse nga na bala Gaël eza parce que aza mwasi oyo nasepelaki na ye. OK. Mwasi oyo arespecta nga Mhm. pe mwasi oyo ya niveau na nga mwasi oyo pe famille na nga mobimba esepelaki na ye. OK. Pe famille na bango pe esepelaki na nga. Okay. On a moins que non pour na satisfaire pour na bala ye. À répondre à ma critère na yo. Oui. Tu Donc, penses que jusqu'à ce que la mort nous sépare, bon, on est ensemble. C'est ce que tu Voilà. en trouves en elle? pas na nga to oketi ensemble mais pas na ye na yebi na ote. Mais déjà à 70%, à 60%, il faut y déjà moi aussi. Mama oui nakolo ba elo mo boye. Allez-y. Nkolo ba lobaka. Moi c'est so azali banda. Azalaka na comportement mususu. OK. Na yebi tanga okoma na ndaku wana siko na yebi te sasko yende mko yeba kimbali nga loko aza ko honorer nga deva famille. Kuna kene tisuka. Koso to komi na tomo na ngo lelo mama. Tomo na ngo lelo même si ba star ba te belé. Ba vedette na so totala tomo na ndenge mama zo salama ebele. OK. So ki pona nga na olinge poto za na e tisuka botela nga bana to sala na don tisuka. Tisuka c'est que la mort nous sépare. Ata lelo nga na lembi ye intervenir nga. Sko selon ye na ebi avi na ete mais nga na olinge pona bolinga so pe aprometa nga e kezala bongo. Tu as confiance en elle? Oui, vraiment. Dans la confiance en elle. Vraiment, vraiment. Vraiment. Confiance vraiment. Est-ce que la belle famille, c'est bon? Belle famille, non? Ouais, belle famille na vraiment. Belle famille na yo. Yanga. Donc, parents et moi sinon. Ça bien. Belle famille na bien. Comportement là-bas. Bien comportement. Balinganga peut vraiment ma casse. OK. Ba caractère na bango, bon. Na ebité polo ko eza caché mona na te. Soki basala ngo kaka boye na misu. Balinganga parce que ba mona pe ba bien fait na sala ka pa mwana bango pe na famille. Ba septanga do ava kutoke na ba procédure ba lettre ba nini mais kuna na so na ye. Donc maintenant que bofi. Bofaye. Oui. OK. Facture now. Ngalinga obenga pe na facture te na mon onde to teka mutu. Na éviter son utiliser terme et yanga la mutu. Basenga ki cher na dot. Donc la facture en tout cas batalaki pe capacité ya cop nanga. OK. Donc bon basenga nga ezali $1,500. 1500. 1500. Peut-être que na mona ndena lingi mwasi nanga famille pe yaki to kakola to sanga bi non to tikonka bon. Pesi 1500. Oui. Boboyo kakola. Pesi 1500 na pesi bilo tu basenga ki. Donc na pesi pena. Na pena sa maman peut-être que naza jeune na sa maman aurait pu moi sinon. C'est l'opé na simba nanga moi la possibilité. Oui. Mais tu trouves pas que 1500 c'est cher par rapport il y a ndenge ba parents na biso ba bande ko bala kala. Bon maman moi mutu alingi loko na eza lokola yo ke sombe loko. Ati ba pesa oprini na mtu so ko ya akitsa prime yo so sepel nango. Opesa no kana prion. Mais ngai ezala vraiment famille pene linga ki esa ndenge principe ya langa bakakola tout ça. Nga tali na possibilité na nango. So na baxi 500 likolo pona ye na oyo to sala ka promesse to sala nga na ye. Na linga ki keza ka bongo. Famille na bango pe balinganga vraiment mingi. Non, kolinga c'est pas un problème. Est-ce que tu trouves pas que les lots ba parents baza ko héberger moi mukie na ba dot na to bengo ka facture na bango omona te. En tout cas peneza nango bongo menga nga na kipena nga na ti mama. Kana ebiso ka mwasi oyo na moni ke fitiki na ngeza wana. Na boya ke koma pe ba famille so koma ga to so na boye boka gole bo sala bo nonga se ba ndeko na nga vraiment tous à l'aise nga mona za capable ya obakisa pe ke bongo. D'accord, merci. Là c'était du ezaki côté na yo. Siko na lingi to lobela un peu tout le monde. Aujourd'hui tant que jeune avec niveau na yo, oui. Facture no ba pesi 1500. Oui. Au pesi cash sans discussion. Oui. Et ça peut-être dans des romans peut-être
toujours français, il n'y a pas de sot métier, hein, il n'y a que des sortes de gens. C'est normal. Voilà, merci beaucoup. Mais problème nange zawapi. Et ça la bande comme sous oh lelo peut-être azo sala musala oh peut-être azata na fond ya $500. Mais azana souci ake koba la moisi. Mais au comme la famille à moisi bate facture likolo peut-être $1000. Tu trouves pas que nos parents baso le kisamwandam normalement parlons de la réalité. Normalement pena ezabongo nde tolobaki nde tokaki na tamo tokaki o libala ekitibo ezabongo mais za ba famille mususu soki bango balobi bongo balingi pe bongo marke bokakola mwa muke na ebite so ba famille wana o ba exagérer mais nde tinga nga mone na ngo yo ngape na olingo osunga baninga te pona osunga baninga ezake ba parents o ba balisa bana batala pe ba cop o biso bandeko to osala. OK. Ezate balo bakake mwana nga fo $1000 $1500 non. Et puis na bolingo mususu basala da ba passer da ba bon moment ba bien fait peleke belé so bo comprendre que garçon wana déjà aida pe peut-être bino tout. Boko kitele pe. OK. Ouais, est-ce que le kambu ya famille pe kolo ba famille na ba famille pe kolo na be kolo pe pa pesa bongo la peke tata mwasi na papa to na ba noko ba yokana ki bien. OK. Yango mona siko ke ba pesa bongo ya famille susu bana ba posa mwana bala na ete. Ba ka o $2000 so nga mbali na kokina ngati mweteke na ko ndeti nga nazo makamo ezoleka na mobali mwa yake obala mwasi ezate basengi $3500. Yango nde basengi 100 kazi ya masanga basengi boato. Est-ce que tu peux imaginer? Ce sont des réalités à facture et à. Donc, on a essayé de débattre facture ou à meka ko solo là. Moi, ça sont la famille na bango a meka ko aider mon bal na ebisa ke na lobby yonde ba obala. Yonde ba obala en tout cas ceux qui ont bundi te pour la facture au raté libala parce que ekozala compliqué. Ouais maman oui. Et puis eloko lobby wana vraiment même singapé. Moi sinanga ayisenga même sinon tika bakakola tout ça ce qu'on a na banga mingi mambo ba kutimba nini banini pona mwana jeune ba faire nange ko ya so on savait te non na sambela papa jambo il faut croire au Seigneur hein on banga kutimbe kanga kutimbe za kindo il faut croire au Seigneur c'est vrai il faut respecter coutume normalement il faut pas coutume et même la biso malédiction hein. Il ne faut pas avoir peur de la coutume. Na père nabiso, c'est ça parce qu'on est des enfants dédiés. Papa Jambo, et quoi arriver un jour étant que jeune, nengo banda kola, peut-être na quartier, peut-être na baninga, et puis ba jeune baza ba se permettre ça la mambo belé hein, surtout na jeunesse, surtout tant que jeunesse se sont réclamés. Ici, au Tozanango, il y a jeunesse. Un moment très compliqué à maîtriser. C'est ça. Oui. Est-ce que ce cas d'ali solo moko boy master no mo boy to petit mo quartier abimana Mama wait. Papa Jambo. Bon, ezalaka. C'est qui va casser. On peut ça pour ça au CK. Non, maman, là, ce qui passe que. Ah, mais non, c'est pas, hein. Ambiance est tellement bon. Donc, ezalaka, salamaka. Surtout, na ba jeune oyo, balinga mingi, bakulata, baswen, mingi bastar pe. Bapaza na bon. Ming pele ça bastard bastard oui mais hein? Lelo la jeunesse c'est comme compliqué na biso pe ba jeune pe na biso pe ba jeune ezalaka nango pe ezalaka nango pe ozana moi ser mon boye akipaka yo y arrivera nango y arrivera pe pa ba pe msusu salamaka. OK, est-ce que eza bien ona kolinga mwasa mukolo
Moi, ça peut-être un mokolo il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon. Bamsuku bakenda au-delà, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Oui, papa. Et ça là, non? Papa, on sait que ça va appelle-nous, yo. Appelle-nous, yo. Bon, et ça non bien, et ça bien, na bateau, yo. Na bateau, baza, na ba comment? Na bateau, baza, est conscient. Tant on comprend des lobbies, et comment peut-être ma bé. Ok. Et ça bien, na tant on a psogoza, peut-être, vous avez la capacité, mais na tant mon boy, et comme il a bango pe, peut-être ma bé mon boy. Mais ça bien, ils appellent ma bé. N'est pas le bagage qui on a mal nécessaire. Donc, basa mikolo ba mal nécessaire. Rosa bien, ils appellent ma bé. Pas kilo boy, mal nécessaire. Ma ouiti. Mais papa Jambo, est-ce que oyebi ke lelo eza ma balle belé peut-être bande ko bolanda biso sikoyo? Et ça pe na ba msu baza tina ma bala lelo, ba bala, ba bota pe. Mais moi ça mokolo na. Ah bango, baza na bango, c'est normal. C'est normal. C'est normal, mais pour na biso ba jeune boye. Uta moi si ya mokolo na ndako. Na ndako. Obenga ki onko kombo nini? Baza ba mal nécessaire. Ah, ota moi ça mokolo na ndako, c'est-à-dire mal nécessaire. Donc mais ba question na yo ya makasi maman. Makasi? Oui. Na comprendre ti sikoyo. Na comprendre l'autre donc. On comprend l'autre. Est-ce que c'est comme là yo? Au mon a c'est un mot bon avenir au luli. Pourquoi c'est peu bilingue mot il y a 2 jours, 3 jours. Mal nécessaire mot bon. Aujourd'hui hein. En tout cas bien. Ah, OK. Na mona yo kaka na mona pe baninga nga vraiment. Yo pensa na noté, na no zoate. Mais na réalité ma grande sœur propre. Ouais, ma grande sœur propre, c'est vraiment une réalité. Ma grande sœur propre, elle est qu'en étape voilà. Ah bon? La balara kuta bota pe. Donc c'est un peu ça. Et ça, la réalité de la vie. Et ça, quand mobile olingo, ça a conscience. Et puis, ça a confiance. Et puis, ça a bolingo. Et puis, alanda bato ba yoka yokate. Ce qui a zo yoka yoka. Bon, je comprends la jeunesse, c'est mal nécessaire. J'aime ces mots-là. Voilà, Papa Jambo. Étant que jeune, au Bali, aux huit décisions, le Lobala, conseil ni n'opé sa kasina bandeko, oyo, baza lelo kozwa ba mal nécessaire. Ouais, ce qui, pour un conseil, les akake, bandeko oyo bazala kana basi no bibasa mikolo. Ouais. Pas comprendre que jeune poza na mwasi oyo, aza jeune, mais ming na bolingo ezala ka mobali pozala mukolo mwasi azana se. OK. Onde to kenda kana bolingo mwasi évolue ka makasi. So mbali to tikala. Et on mone senga ke wana mwasi oyo azana se na yo. Tango bo bota, bo mata, omona ki ata ya oleka yo mena âge ayeba ke soki ozandeti nde na ebite bandeko mususu wandeti na mwasi mwa mukolo wandi évoluer boboti kutaka alede ya mukolo wandi suko boti tango évoluer moteke yo kotika na seye pe akompe koko omona donc pona bandeko pona conseil na pesa pa bandeko na ngatu oyo basela ka bongo nde na bazana ba mal nécessaire ba edara biso bazape mabe na fitir. OK. En tout cas bandeko to lukaka mwasi oyo ozala na niveau na yo polo pe tan bobota bana fitina no pe qui est bien. Fitir qui est bien. Oui. C'est-à-dire équilibre au boy équilibre mais au lingi au moins mobali allez comme moi. Mobali passe à likolo, moi ça na moi c'est. Bon âge encore. Té. Bon, âge mon pesa na ngo mabete mais na bolingo ko maka moi soit comprendre de boza. Âge encore. Âge moko. No basi bo ala kana ba qui impolitesse mo ya ka to umila na bolingo. Mais respect mo ka la ka bi ke ya nanga. Et ça la groupe moi so bengo. Ya jambo. Ah. Ya tingi. Ah. Yo ça la robien. Jambo eh. Mais eza basi musu azapele ki mabengaka abenga mbali na kombo hein. Oui. So ngala bisko soka za de amukolo maman.
ça dans mon colo si tu vois ça fiti on to okende en tout cas bon pour wana na lo ba te pona ba ninga tout ke ba tika nga te non c'est parce que ndenge baloba que moi ça nous na noki c'est parce que on a focalisé wana mais ça fait so moi ça nous avant yo que ça fait moi ça famille na yo nanu oui ben non est-ce que tango lingo ke bala moi so mkolo famille na yo ponde to na bolingo ya la de famille ça même moral OK mais tika nga naza na ebi nga kola na commune ya Makala OK nazalaka na ba histoire musuna mona pe moi pena ki libala me ba ofinga bino ba moi sina mbali moi ça mukolo boy so yo moni pa na nga na tsabongo na lo bate pona ba ndeko na nga mususu batika no nga nde côté wana te. OK oui voilà merci beaucoup papa Jambo oyelingi koloba mbote na baswahili nyonso bakolaka biso babokulaka losako banoko bapesi bino mbote. Voilà, j'ai une surprise. Surprise? Oui. Unanga? C'est pas nangote? Na ebite maman pona yo ki awa na yo kama solo ya ba livraison peut-être surprise yango maman na ebite. Ah voilà. Papa Jambo. Maman, chebiso wende en tout cas bobenga biso ba loso ba poisson ba dili ba Papa Jambo ri chebiso ça lo surprise. Peut-être yango mais oh c'est pas un problème. En tout cas papa Elias on s'occuper na yo papa Eli. C'est papa Jambo keboy au PC ka numéro a ebi pesa okezo biloko wale za signé par Ramoko wale za esengela ki mukolo dégâts wale za esengela mukolo mais c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ça une surprise moko ya biloko te mais ya mutu moko ya ami, connaissance, relation. Azaye na posa bosolola na mais na plateau. Oyebisayo. En tout cas, est-ce que tu me permets? Bon. Si vous avez besoin de soin, na ebite na te na kobo ya pété. Pas de problème maman. Tant yo beninga na ye, c'est qu'il n'a accepté otuyo lo bananga. Na été so na romoni. OK, comme papa merci beaucoup. Comme papa na biso Jambo aza vraiment prêt. En tout cas, ekozala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup. Na bande konyo soto ba benga biso o ba linga biso. Bazo pesa biso ba conseil, bazo landela biso de près. Merci beaucoup. En tout cas, bande konyo so ya mingi. Boma mbongo na yo na lopango. Boma mbongo na yo na lopango ekozala malamu mingi. Lelo dépenser peut-être 2000. Ou dépenser $3000. Tant ozo dépenser bongo yozo kansango eza perte te lopango ya kana perte te. Mutu kande ya kana perte. Bilamba kolata nde za kana perte mais lopango ya kana perte te. Lelo kosoma ngo na talo moke lobby eko botela yo fruit ya malamu. Ne manquez pas à nous appeler na ba terrain ezali bisika mibale na bibwa et puis na sele. À vous le choix de faire. Merci beaucoup. Na bande konyo soto bako benga po na ba terrain. En tout cas, bon moment bon na bino souci na biso ezali oza na souvenir, oza na poto, ozo sala musala, oza na Kishasa bafuta kayo, zwa mwa mosolo na yo, tiango na kati ya lopangu ekozala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup na bandeko oyo balobi mama weti okomi susu kotia ba planti. Oh là là. Oh, mes amoureux, na te plantité, ce sont mes cheveux. Ce sont mes cheveux. Oh, eza suki nangai, eza vraiment suki nangai. En tout cas, ce sont vraiment mes cheveux. J'ai des cheveux naturels. En tout cas, naturels. Et puis, ba cheveux nangai, na sala yango, la lolenge nanga so na lingi na sala yango. J'ai mis un peu de bigoudi là, na te bigoudi, na tomboli yango loko atango ezalaka kala. Oui, musicien moko ya nani
Pongo love. Voilà. Anda ça boyet. Ngapena préféré na maman. On se peut nango est-ce que au moins nango plante? Non, ils a planté. Voilà, ils a planté. Tout naturel. Tout qui naturel. Ba tu alobi te o te plante au pengui. Songe la fula. Je ngapena okeba la mwasi na maman na moni arango. Eh bien. Oui. Ah voilà. Est-ce que madame olinga zala abala naturel ba ko balinga ba kabelo? Agilelo maman. Kilelo. Des fois il faut être naturel. Oui, normalement. Des fois il faut être naturel étant qu'une femme congolaise. Moni ba biloko to defa na ye nango ça l'évangile. Non, ye nango pe enseignement sur ça te. Mais na lobika na bandeko ba komaki o ba bengaki ba lobi na pengui. Papa Jam. Ba be pengui pona. On a plante. Ah non, et là on plante té, et ça souk. Non mais nga tsomo na répondre de suite pour nous me pisina surprise dans nos mots que oui. Excusez-moi vraiment. Voilà, merci beaucoup ceux qui papa Elias a partagé même ma vie avec nga, azwelanga deuxième invité. Atale soit réception bureau bisika bobomba qui est ceux qui a koki okota. Oh là là. Maman, prenez place. Maman Boni. Bien, maman, oui. Yalé, ça va? Oui, ça va très bien. Oh, mais oui. Mon ekiti boy. Ça va? Ça va. Ça va. Ah, Papa Jambo. Papa Jambo. Oui, maman, oui. Surprise na biso yo. Oui, bien. Mère. Oui. Évitez vraiment. Sona lo bandeti. Ok. Sobenga na s'attendait que mambo. On s'attendait non te. S'attendait sope na ebaki. Bon, pose la surprise. Fallait pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal à l'intérieur de Tobengi maman? Boyebani? Boyebani? Oui. Ok. Asa na tante. Maman, excusez. Oui. C'est est-ce que au kotika vinanga na mte vraiment? Hein? Jambo, na benga yo mingi jambo. Esa nini mobali na ngai? Lelo yo ko benga nga mama. Parce que vous am pardon. Maman, pardon, na desi. Nga ko ke na ngai ya tika là vraiment. Jambo okete so ju solution na ngate okete. Mama wait na mona jambo kala. Na o monesu lelo pana. Mama, oko permettre nga na vanda dans makola mobali na ngate. Non. Pas. Est-ce que ma wait ti mambo tu ezo sala maboyo. Na biso ki bientôt nga na obala. Pende na boda na kutana na fama mutu. So pourquoi na epité nani? Eti, wana okosta. So yo ke ko bala mwasi na wana na mbongo na nga weti. Lobanga Laetitia na sala kindumba na zwa mbongo na pesa yo. Mais c'est ça comme nga pasi. Maman, pardon. Ma wait. C'est là. Nde ti bo sabo nga na comprendre elote. Papa Jambo boyebani. Boyebani na ye. Loba bien, naza fete, naza mama. Aza mama oyo, ngai na bandaka ko vivre na ye. Na le passé. Jambo oyo te. Maman, tourne le temps passant aux alara ndengeni. Ta comme Jambo oyo za boy. So nanya komisi boy. Pe o la lati gabana onga. Maman. Tine chaussette onga. Tozali boso ya TV. Et telinga ite papa. So elo ni oyo eli. Na yeli ponga no tozonga za posa na mobile na ngai wuti ko boya ngaka boyete ka pamba boye wuti yo boya ngai o sa mambo ebite to ante ko no sonite no ka sonya nini na lia pana ono yo ka soni na wait pardon différence na nga na ye bon toke malembe ikamba différence za na zana likamba bolingo maman s'il vous plaît Papa Jam, maman. Mususu ya mabe, to na TVP ça la faux. Etalinga ipenga za pusaka uza mobali nanga. Oya elonya faux ko loba. Nga? Yo. Oh. Oui, tu dois likambo bengela ngisa yango. Oui, likambo bengela kio yango yo parce que maman Laetitia
azali na posa loba makambo oyo azana ngo posa loba. Maman Laetitia loba makambo oyo olobaki na biso tobengelo papa yeyo azali lobisa ye. Maman Weti. Oui. Nazata na posa na vanda kana se. Pona oka kite ça nga bien te. Allez-y, so moni aux à l'aise. Maman, ça va makola Weti maman. Na simba Weti boekala. Weti nga Weti moni. Ma Weti ekomi nga Weti. Nimbisa ngai émotion. Yo sa mamboyo nga déjà désolé. Comprendre ye. Jambo. Maman, omoni mobali o. Zela. Pardon. Papa, maman, est-ce que vous fanda? Maman, on coca te na zakabo. Non, on vanda la kiti te. Non, coca te. Vous avez solution te. Non, mi boma ande na sabo. Nga Weti. Non, bi ma Weti so azwi solution te na komi boma. Azolo bande maman Weti so azwi solution te a komi boma. Solution ya nini? C'est là, maman Laetitia, est-ce que Coco fanda? Yale ya Coco fanda. On vanda te. Non, coca te. Nandima kite petit siko non ndima kate nini jambo yuko sala nga boto yuko futa nga monele stage te jambo yosonga mbongo yoke baila mwasi na ye est-ce vrai nga na teki lupangu na nga nazwi mbongo na nga na pesi mobali na nga to bando sa ba faire jambo afuta nga nini bandaka azwa mbongo mono na te so bengeka na oya te ma Weti. Après, on va prendre un gars Jambo, c'est déjà mariage coutumier. On dit, mais l'eau, quoi, so abimi, ou to bimangane, parce que c'est un journal, le lonanga. L'homme, sinon, Lukae. C'est là. Siko Otoko Sani. Ouais, papa. Maman Weti. Pardon. Limisanga muzo, babola muzo. Émission, on a talaka. La pesa ngo respect makasi. Ok. So na kamweti ekweli na ngai na solution onga na pesa ete mama ngana eto zalaka na bolingo tozalaka abandon so en charge à lesio à latisio ateki le na oboyate asalango na luva pe na ye ateki pe le pango mais tozalaka na bolingo mama tozalaka na bolingo okaboya kite les bitima boyaki bala moi kolobateke na boyaki yo yebisanga yi jambo kolobateke yo nde mkope songa komboyi kolobateke yo na bambongo no tout ça non mama na nzambe na bomba bodi wa yaka na ngoto lingana na pantalon na mona ngo kitoko to jeune ko lata boete donc ce qui yo sona yo ma papa sala na lobi kolobaka bongo te c'est là ti do sa mambo tout ba belle famille na nga ba omona etalinga ite soki ekufa lelo ekufa soki ekufa lelo ekufa ba yeba ke mbongo ba la mona ba za ngai na bala soki na mbongo na yo ndenge lobi ngam na ngala luka mbongo na ndenge na nga na bala ote parce que mama aza mkolo OK ngana za clair OK d'accord allez ngana ye to yaki na bolingo petit na ser OK bando sela ngana boya te parce que ebike na linga mamba kolata tout ça soki ye ateka mamba mapangu na bango ezana ki consciente na ya za nango siko ngai famille na nga ba obligé nga na ko bala ete tala ajina Ajinez a élevé plus que nga. Eza makasi. Na bolingo qui para agité. Et à 5 à 4 ans, t'as mon maman vraiment. Leti. Pour na personne information bien, là bientôt là na ok ça là religieux. Maman. Voilà. Na plateau s'il vous plaît. Ma oui, faut ngana kena tikaye. Maman Leti, est-ce que Coco fanda? Est-ce que Coco fanda boto sa solution de ni? Bolukila nke lo moba mabena mi 5 kana kufa na. Wale tali onga na za mama pardon. Ela ngaso na kufisa mutu na ujambo. So kufa po ani. Bolamu langa. Ambo. Oyo futi ngai. Lobaka nga Leticia te. Te mama. Ya mbongo na ngate ngala. Na plateau ba. Yeso ya mbongo na ngate jambo. Bobala na bobota. Olukanga Leticia. Parce que comme la kelanga. Leti pardon, simbanga c'est parce que moi sinanga ndena pour moi sinanga otala. Non kokati. Maman Leti. Est-ce que Coco fanda? Maweti zata na place nanga. Est-ce que Coco fanda? Ekuza mwasi. No yoka yo. Yango na lobi ke tozo luka solution ko pesa ma. To luka solution. Koza mwasi te za pomte. OK. Le problème c'est que ye azana âge oyo eza ekolo kenga. Ngana tezi mwasi o ngana sa ne fitir.
Diambo. Mama pesa wapi? Lelo moni ki mukolo na nga, kolia mbongo na ki mukolo ezalaki te. Lelo moni ki mukolo na nga, ba bijou nyonso na teki pour que moi mobalo azala bien. Ça va. Merci beaucoup. Maman, en tout cas, oui. Désolé. Papa Diambo, s'il vous plaît. Tozo Luka solution, s'il vous plaît. Diambo. Kokozonga, s'il vous plaît, Toluka solution. Pour respecter vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Diambo. Merci beaucoup, Maman Laetitia. Merci beaucoup. Je pense que. Maman, oui, tu dis solution. S'il vous plaît, prochainement. Ah.